Merci. Place wana sikonde yango na banza na kozanga kopesa visibilité mama ani. Place lobi pona ni nzamba zali ko permettre de bloquer boye. Réponse nanga yango lelo na kokeni na makanisi nanga ite na kokeni na oza Biblia. Prophète Michel tozonge lié lisusu mama ani. Challenge les alagini. Ken nzambe alobi bokende kubunda te soki bokeyi bokukufa. Contre nani? Contre 400 prophètes. Contre 400 prophètes. Tanga place wana sero ya komona nzamba lobi boyete. Ngai mutu. Na lingi na teste Israël. Soki bakoye bakososola ete kati na bango. Ba prophète lokuta pe basali nini? Bazali. Ya mwana tiki bango ba croire na ba batu oyo, des faux prophètes. Qui sont appelés mes prophètes. Parce que Nzambe jamais ko tenter mutu place batu mingi to prophète akoloba ete Nzambe atantaka mutu. Parce que tala kutu ba 400 prophètes de Dieu bazala nini? Tenter. Nzambe tiki bango bazala nini? Bakene na nzela ya fausse prophétie. Potiara Michel moka sala ko nini apesa vraie prophétie. Donc ngi ba Nzambe atantaki kutu Nzambe lobi yemo mutalinga kibongo. Non. C'est parce que ya mona Israël bazali bana nike. Pour apesa bino jama la konyoso asi a préparer bino déjà que keba le dit commandement yangoyo botambo ya bonzambe yangoyo pona nini bolinga ba prophète bazaka na pembeni bimba sala bino makambala sami makampanda ke bino moko penda kivukuni na kwako bokongina bino ko yape ko yeba ngai bozuna bino pe bolinga ba interview professeur ba prophète ya mwana ko confondre bino bokende ba oyo ba koyokela kanani ngai nzambe ba koyeba bako tester ba prophète to lobela mo déjà beng sa bande na biso to pesi na verset bi comment ko tester ba prophète sikoyo awa 400 prophète ba bengi ba prophète ya nani ya Nzambe en réalité ba ba prophète ya nini bon donc question ni opposé à ne reprendre en ressources bona nini Nzambe azali ko permettre ba prophète en basa la maçon bas utiliser mon na kanda ya Jérémie 13:15 boko ya komona ete Nzambe lobini na permettre bango ba vivre na ba prophète oya lokuta pona yeba soki ba koni soki ba zape na mayele akoyeba kona na malako na ngai Nzambe po bayeba ete eske ba koki ko sosola nzela ya malamu na nzela ya mabe ba koki ko sosola vraie prophétie na fausse prophétie ya mama tiki bango ba vivre ensemble na ba faux nini ba faux prophète. Bref mama ani Nzambe atika kabiso to vivre ba prophète oyo na ba église na biso na bakati na biso na balabala na biso pota la biso pe soki tozali ko kola Amania background mi famuta oh so adungunti bila sumiti hey asida ye baby oh so musanuti bila sumiti hey ona mi wasida ye baby bisa come grand mi famuta amania background mi famuta so adungunti bila sumiti when I was seen baby, so I don't need when I was seen baby, oh my young lion, when I was seen baby, when I was seen baby, if you need more, I'm coming. Yeah, baby. What's it that yeah, baby? What's it? When I say yeah, baby, we feel me more. And in my cover, hey, hurry. Yeah.
for na sumanya bobo. And I'm salute. Bita sumiti asio. Onami eh wasita ye baby. So I don't know see. Église même ne sont pas un prophète, nzambe alingi boza pe na prophète amo. Mais pour tester bien pe ceux qui bozali na mayele. Ya koyeba kososola moi si nanga baye koyebisa nga ke vi nanga za ko marcher te likolo ya nani ya ye. Donc balingi na divorcer na moi si nanga e bongo bible lobi nini ko divorcer te. Donc prophète oyo ko azo kanisa na zali nani mwana muke mwana muke mama anaweza kuratea mwana muke nzamba za ko permettre biso ba prophète baza na balabala biso des faux prophètes pona prophète te parce que azapi na message akopesa yete nzamba za na message moko liso akopesa biso na mabele oyo te sinoki ba message nza na bible nzamba ngaye basoki kopesa ka confiance na nzambe pe kotanga bible pe ono yeba ke malwa kona nzambe liko ba nini ou bien on continue ko contacter na prophète ya kotelo malo sakumu aya kotelo mouchoir wana mais mama ani poto ke na conclusion biso tia ona mutuke reso ba prophète baza très puissant likolo ba pasteur likolo ba sali nyonso c'est parce que batu bazana ta ya koyoka nzambe na musika te ya kozela te balingi mutu oyo nzambe aza musika toza komona ye te tolingi yo mutu oza aso toza besoin likambo yebisa biso yango lobela biso ozo comprendre parce que mutu ayaki kosala erreur yango conclusion mo fe na nanga malamu mutu ayaki kosala erreur oyo ki biso batama bene to kanga ki secret ya koyeba ete nzambe alobi ete prophète mosali na ngai kama na kotinda ye likambo koloba ngai nzambe mnalobia likambo kosala ngai nzambe mnalobia batu to kanga ki nzambe na place on te bien bon elingi loba soki tomoni moninga na biso mutu oyo babei komwa nani prophète aussi longtemps kaza na caché ya nani ya nzambe likambo koloba nzambe mtalobi likambo kosala nzambe mtasala yango wana to profiter lokola l'homme de Dieu akoti na ndako l'homme de Dieu sala nini yebisa biso ka likambo nyonso lino koloba tokoyoka na biso yo parce que nzambe asi apesa yo nguya ya likambo nyonso koloba eza ya nzambe likambo nyonso kosala eza ya nzambe te place na ba prophète nyonso babele ba profiter na buzoba ya mutu parce que Satan amonaki déjà koya nkolo yeso keba batu balobaki na nkolo yesu Jésus dis seulement une parole et je serai guéri sauvé place oyo ba prophète pe Satan a utilisaka bango toujours pona yo mutu oyeba ete dis seulement une parole l'homme de Dieu et je serai guéri pourquoi parce que likambo koloba nani alobi yango nzambe likambo kosala na nani atasali yango nzambe tomoni yango pe tina ba prophète Eli il n'aura pas la pluie ezalaki te tu auras la nourriture ezalaki bato to profiter na ba événement nyonso pour dire que mutu nyonso akoya na pembeni na biso aussi longtemps que azali l'homme de Dieu likambo akoloba nani alobi yango nzambe yango na ba prophète bazo kosakana na biso na babalabala na biso na bapays na biso na baéglise na biso parce que toyebisa ke dis seulement une parole et je serai mais merci Jésus que Jésus yazali mwana nzambe tout pouvoir m'a été donné. Yangwana, demande ce que tu veux à mon nom et je te donnerai. Dis seulement une parole et je serai nini guéri. Ba prophète na biso na balabala, ba kangami kozwa biso na. Dis seulement une parole. Et quelle parole? Guérir malade na ngai. Na yebike kozala guéri. Mon nanga bandoki, na yebike ba olianga lisuté. Pesa ngai libala, okopesa ngai libala. Pesa ngai succès na examen d'état, na examen, na sport, na likamwa. Sumbisuo